Boso sunga falite. Boso sunga yeta muke. Et logo moko pesate na terrain wa. Bosa na actualité. Bo lukata bo lukata ko swana. Ko swana moko ya bino na bino ko mona pe ko sala actualité. Bo la distraction wana. Kaka poka ngana souhaiter ka faire gola joyeux anniversaire. Boland la makam ngana ndimi ya bosiku. Wala ndisi maluba o me kilo wana. Ya kunanga le padre moto yambo. Un homme avec H majuscule en fait. Tout le monde peut une émission quoi. Un bon leader. Soko lobi malobeti kalaka. Merci. Ya mwa babiso yo. Tout ça fait ma mibalia avec ba H majuscule mais tant que tu le rappelles comme pour na yo. Pour tout le monde nanga kiboyo. Un homme avec H majuscule ya solo quoi. Merci pour une très bonne émission, très belle émission. Oh, ça lui bat tout plaisir. Un grand leader. Sur le billet comme à la marque. Bon, ça lui fait plaisir. Complexité, sans complexe. Autant que comment battre ce monsieur Zakari Bababaswe, Sankara de Kunta, Bill Clinton, Lacoste, Adjani, Seleo, Bandekono, tous qui n'a pas wingé. Et au-delà de ça, sans complexe. Autant que na jeune garçon. Les garçons quoi, les petits garçons. Et aux arrières mon colo solo. Le balai qui est robazu panique. Ah, attengiye. Te état d'esprit ne ngona. Ta solo bangate. Tanga rapida ndenge sengeli. Benga ana A B B. Il faut savoir mettre les points sur les i. Effectivement. Salut Moubaya Sala. Félicitations à toi une fois de plus le padre. Merci pour cet état d'esprit là. Moi Moubaya Sala. Tout le monde déjà yo. Et ça sauter étape non parce que toi c'est la chose ya kana biso époque na biso sans toi travailler qui biso salara biso salara té kuno yo qui complexité otangi mutu tout na komona mais effectivement quand on a pendandé bête quand qui toko garçon mon ça musa na bien il faut avoir la reconnaissance c'est bon ce que il faut reconnaître que tu vas reconnaître et le que ça ngasco va te belé en moi donc en tout cas solo li félicitations les padres. À part que moi Mickey, bah comprendre ba moté. Tous les cabas de belé. Félicitations noko. Tous c'est la ING Arena. Mon bola titimi qui liste poto non non autrement dit bandit de grand chemin. Félicitations toi une fois le padre moto yambo. Et puis na ba golo tout gladiateur, amoureux de la bonne musique. Ba état d'esprit ba noko de tout le canal vu ba mo. Un vrai homme avec H majuscule. Dès que côté mo boza tantine côté Moboza bébé côté Bogoti Kalara Bongo, toujours Nassima les patres. Motoa Yambo, félicitations une fois de plus. Félicitations à Golas, gladiateur amoureux de la bonne musique. Ne soyez pas dispersés, ne soyez pas distraits. Soyons ensemble, les padres, calamité, Maramba Kitoko Guéa. Mais oh, important, Alexis Bisso Kazaya Mokolo, un point, un trait final. Sans complexe, respect dans Moutounion, autant que comment Moutounion, il y a important. On dit Kali, Balé qui va sakana. Les petits garçons, c'est une Amazon qui est les pattes de toujours. Félicitations. À la prochaine. Merci à l'artiste musicien Ferregola na passage na une émission à Salaki Bongo na Top Congo. Comment la sagesse et intelligence ont offert à dégager une émission ya Top Congo et Kamwisi Mokili Bandeko Bolanda. Ezana journaliste moko na kombo ya Zakari Bababaswe abungela ka Ferregola matin midi soir. A komisa na ekutu Ferregola adversaire en sans que Ferregola yebake yena Zakari ba koma ba adversaire. Zakari Bababaswe ko finga Ferregola tongo midi pokwa. Mais akoka moza que Ferregola na passage na Top Congo ba poser ekutu question ya Zakari te mais apesi Zakari beloge na émission na alaki c'est que nyonso yolo baka ezo pesé te solo donc na landarango te Zakari Bababaswe nga soki yo na kokota na libulu po niveau Ferregola bimisio zoba ezala te etikala pe kozala te Ferregola restera toujours ce qu'il est peu importe ba insulte na yo Zakari yoka pe mimona ozo sala ezo sopa yo sagesse à Ferregola interpelle Zakari Bababaswe zonga professionnel longwana kati ya badelire kozala lisusu na parti prité zala au milieu du village po Artiste belé so fingi bango batanga bango ba kombo ya ba journaliste o ba manka bango te mais faire
Zakari. Erne Bisarabino, Ranson, na fait rigola. Baza papa moko maman moko bochara tembe. Makamuna so wera salaka. Fait passer la rango. Kala bagulwa. Ebi ke bino boma biyamba yamba bokoma bakutwa. Donc bolinga ko yamba yambi. Makambo etali bino te bolimbisa. Bana wenge. Makambo etali bolimbisa pardon. Botikana lobe na dévoiler ba secret bato mibale. Oyebi soki olingi Ranson na fait rigola ba yembela yo. Kala ya zana studio. Ya te ko pesi bango mbongo, o pesi mkongo kei. Ya. Okolela. Omoni Ranson na fait. So bossa la nzembo. Bamona nzembo ni Thompson. Thompson moko akobi mission à 3 parties. Tara Ranson nzembo. Robert Bassene, Robert a benga famille. Ah oui, Ranson a yembelinga. Robert Bassene, na motema na ngayo tonganda ko ya bunu akakuna. Guy Pablito. Nzembo moko, mais bimi à 2 personnes. Wabelo rango, wabelo bengi famille na. Ah oui, Ranson a yembelinga akakuna. To famille akakuna. Oh Didi Kinwani, yende alekinambo moninga. Bon, Ferregola, maman et Ferregola a déborda, à 3 borda, à 6 borda, à 10 borda. Ferregola nzembo moko, à 4, moi, mission à 3 personnes. Atabasi ala nzambe bakolembisa motema o. Fils Edungu, maye se sopanye, Fils Edungu a bengi famille. Ah, Ferregola yembelinga. Ton famille karabou, bako marabu. Boka, moyen ya kolokota te héritier scram. Les vins tirés, il faut les boire. Nasi, awana zangyo, mawetoni mekena motema o. Didi Kinwani aboti ma papua pumbwe. Zemura moko. Ah, Ferregola na vena o Ranson. Yonga so Ferregola zo yembelanga, so Ferregola zo yembelanga. Les pas dans zo yembelanga, Ranson na zo yembelanga. Na kovana na studio. Pour ce pessim Congo, Amra, Bible isomie rakunara. Et famille Dubaï. Allez bon côté. Jessica Miwanda. Bon mi balé, so ba imbela yo, zana studio. Sinote, point à point, c'est moment 3 personnes. Kabola. Tango tolobaka, oh biso bakolo to munoko to lokuta. Bino moko bomoni na émission Parcours na Top Congo. Ningi Ferregola est sans polémique. Il a plus chanté, a démontré talent na qui chanteur nano. Banzimbo depuis a bandana grawingi ti asuki na album wa suka o dynasty. Ayimbi banzembo na yi. Nyonso expliquer yango, mais banzembo tala. Baza ko yemba na journaliste za ko expliquer. Pour le relaxer bato ki donc je suis Ferregola, je suis un chanteur, je resterai chanteur. Peu importe les circonstances dont on a dégagé talent qui chanteur pour dire à Tembi. Mais au cas moi lelo, beaucoup de gens finga après émission au moment où faire à sali polémique te, à fingi motote, à recadrer motote, à s'exprimer, à sali parcours naï. Même bamaka mama be kuta na ngotonga parcours naï, à beaucoup lobango, à lobika toujours bolamo bande ko naï ba congolais. Bolamo ba kulutu naï. Olamo ba master naï, olamo ba petit na ya musique congolaise. Yanto bengi la sagesse et l'intelligence à Ferregola. Atanga na mingité, asuka na 4e des humanités. Mais tala makambo sala. Allez-y voir que Ferregola makambo sala lelo na musique congolaise. Makambo fera sala na culture congolaise. Makambo fera sala na entrepreneuriat, na business na Congo. As le premier artiste africain où a eu besoin de contrat de marque internationale. A signé avec Adidas en 2024. Basalisi Babilamba et Côte Simbongo. Shopeti Louis en ligne, on peut commander ba parfum. Le lot comme en 2025 a un partenariat Sika ba créer bière la gauloise. Au moins qui n'est showbiz ezalaka. Donc aïe li ce système qu'on l'accepte ce que non tous a capable de créer biso ba congolais tout mais ba prémisse ba tembo banani et c'est ba congolais mais ce qu'on ne connaît biso ko faire aïe biso ba boulwana
azali seul jeune oyo aloba ndenge ne banda olota asombela mane lopango pe il a réalisé ça asombeli ba mapango lopango mote ba mapango est-ce que bato na bino bokumisa bango wana basipa biso bino ta ndoto na bango to bazala na souffrance babanga même koloba eske babotama babanga même koloba eske bakolela mais faire gola laksa kesika koli na ba clip pour laksa ki grandeur na yeki non ngana uti awa nako jamais nako nier esika na uti esika na koli on mona ki différence entre moto za vrai na moto za fabriqué c'est-à-dire que moto za fabriqué te moto za naturel na moto ba fabriqué ezaka toujours la différence moto za naturel ayaka lobi na ya banga eloko te ayaka za simple akolakisa ba esika utaki mais moto ba fabriqué ami yaka ba origine na ye awanga na ba origine makasi yango leo tozana ngona bato mususu ba parvenir ba créer bango ba musicien congolais parce que na musique rumba ezaka na voix après voix eza guitare après guitare eza ba texte na yo quatrième position eza ba mélodie mais lelo tomona ka moto yana ba mélodie mingi voix eza te à se faire kino yine eza numéro 1 si boyoki oyoki ndenge faire makambo album na ye qui est derrière toi Christian Ngani boki mosala Christian Ngani asala na 2 ans que ça plus à 200 000 exemples à CD plus à Christian Ngani a teki ça parce que Christian Ngani est le producteur il y a 2 premiers albums sans s'interdire qui est derrière toi Christian Ngani indazala ki motoza chargé na production na Davi ya DRTV parce que DRTV en général d'Abira tout ça qui coordonné ma musique c'était Christian Ngani au moins mon salaire Christian Ngani sali plus wana zana 2009 2011 2 ans batexi 200 000 alors bino bozo ya bolo non fera et bima mdule te ni c'est éviter non aya ko bela ma disque d'or non ça c'est pour vous les enfants laissez les enfants jouer au Samarino loba c'est-à-dire que ce qu'on a vrai bato ba découvrir na maloba na yo eza bato lokuta te so azo loba boy lubukangi aloba bino lelo boy so botale même na ba passé na ye eza yango te mais faire azo loba boy presque 25 ans après makambo azo loba okuta eza vrai abeta vraiment histoire ok non bato ba vivaki yango bazana esengo et puis si bango so esengo donc si bango so na époque wana mais bido we na TV boyeka kofinga bato koboya ba mama bato koboya ba papa bato koloba biloba loba non c'est pas ça tokola culture na biso et c'est un bon côté tandis que biso ba congolais réseaux sociaux ngeza la biso ba congolais parce que na musique na biso eza musique domine partout dans le monde alors biso pe lokwa to lata to lingi sap tant to sangsi musique na biso na sap to créer image à sika okomona na réseaux sociaux za la plein inondé la makambo na biso mais tant que biso bosala mission kaka kofinga to kwa butir na TV ba kolo to kwa butir na la côté to tika ba petit wana au moins mikolo biso ba gola to na polémique te parce que te biki makana so simba biso to beta concert to ba rideau biso beta concert te za piaka non to beta ba concert spécial ba chef d'œuvre tika na kati bito abato to beti double dita sarina o kini sikuna YouTube o talango ezali to beti na Genève Arena pour la première fois premier artiste francophone beta plein sold out certifié c'est fait rigoler na Genève Arena premier artiste africain francophone beta na Genève Arena c'est fait sold out to bimboka susi ndenge zalaka kuna sokoza na mbongo to vivre te ville za cher pays les plus riches cher na monde de Suisse mais firaki kuna concert avec yango dada te to banga fere s'il te plaît bo banga fere parce que no billetterie ING Arena ta ko funga ma semaine oyo semaine za dernière semaine à virage tango billetterie zo funga ngana ulubana ngati no kanka maboko mais na umuna ngi biyo na zo sila na mona makamona nyonso ndenge bagola bosi sango na moins 48 heures ba soldi ba billet parce que bagola bobi ba mbongo na bango na zuba message ya bato ya Belgique na zuba message ya bato ya Porto
non baozela yango maboko mibale bango kutu bana opération de double sold out bana kusa de date ne basalaki na Adidas Arena basala yango mpe kuna nde masolo bagolo bazala yango kanda bazala yango wana bavaloriser la rumba congolaise parce que lelo moto abeta rumba authentique na Congo na RDC c'est feri à part Hervé Gola moto azo respecter no rumba lelo comme il se doit oyo barumba bagrand kale batika c'est feri aza koyemba yango moto azo représenter bakofi bawera bajibe bagrand kale batabule parce que feri ayembela bavi on a tout de faire jusqu'au maturité artistique na bango alati yango ayoko bimisela biso baalbum moto ozoyoka lelo sans interdit qui est derrière toi boîte noire qu'est-ce que j'avais dit dynastie ozoyoka baalbum wana eza symbiose ya bagrand wana tout faire koto ya bango à comprendre vision na bango ya musique na koimposer biso na baalbum wana nyonso tu bakoloba bakoka te Feri aza toujours champion.